Des bandes à London TV avec des Bruno original. Les gens ne se cachent plus. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Vous quittez dans vos pays et c'est pas d'où ils viennent. À midi, ils sont venus faire les sacrifices. Putain, je suis choquée. Je suis grave choquée. Des bandes à London TV. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, mbote nabino babone nabiso mbote bonjour, babone nabiso nyoso ya Demel TV original 42 tolobara. Hello guys, boni bino kuna ba côté nabino boza bien. Je sais que boza très bien bino bat bolanda rabiso un peu partout dans le monde entier. Nabi ke botel rabiso vraiment na banda kuna bino sans hésitation, donc je veux dire que bo sepela ranga. Moi la popi ya munene autre ma Cynthia Mbombole Kilimanjaro de la presse beaucoup tsanga na ndako na bino santo toke ya ngonde makambu na lela bino ya dega na lela bino makasi ba abonné nyonso ya Demel TV original ba commentaire na bino surtout et ça la rabiso vraiment kitoko mingi ba commentaire na bino ba j'aime na bino ba partage na bino yango esala ke biso to zala to vimba to zala o to zali lelo oyo. Je vois wana babi mupanza français babi pe natala nga makasi parce que là vraiment la émission na ngai wana na moni bongo Tosh Lombo babi mobali azanga mbanda na kati ya Paris Tosh Lombo mobala pembe babi mobali vraiment oyo azanga mbanda mobala pembe kota ngungi pe na ndako te ezala bongo vrai ou faux wana faut komelanga na commentaire pona yeba soki ezala solo to ezala vraiment le kuta na moni sous Bari Kutulu babi Bari Tukulu voilà Bari Tukulu New Rich babi mobala mbongo makasi na kati ya Paris kaka na kati ya France mobala mbongo makasi Bari Tukulu babi mobala disque yependa baboaka ya trop babi mobile vraiment disque mobile tika disque vraiment la défaut quoi yende makambu makasi babi mitabato mbongo bato baosa ke Cynthia Mbombo azala bato basanga vraiment nazala boy bato vraiment basepelisa air nyonso tout donc air nyonso tout ka ndenge ezala na sima caméra na moni bongo merveille harmonie obimisanga toujours kitoko bonde bomonanga merveille harmonie merci na nyonso babi mon boss de Bruno original toujours papa bolamu papa malamu oye barapasi ya bana la moni sous babi Julie les Castello mona poto ya tongo makasi merci maman merci aussi la kasila parce que au sali ezala rande bongo nil part ya kaka ana na 2000 TV original lelo vraiment toza vraiment na sango ya mawa to banana vraiment mes condoléances na famille mobimba na famille ya Angelica o azaki bongo concert na biso auti kokufa akufa kilobi na butu akufi na pasi ya kobota autaki kotika biso. En tout cas, famille YouTube, parce que par exemple, nous avons à côté YouTube, famille YouTube, tout ça ba journaliste, nous sommes vraiment na matanga, nous sommes vraiment na sangoya mawa, tout ce qu'on perdre de konabiso ya moi si notre consoeur na kombo ya Angelica Boyebi. Babi maman moi soit me ande ko memela ba matière ba benga ki maman matière parce que azanga sera mature te azara toujours na ba mature. En tout cas, ça fait très mal. Nous avons moi si à beau taper à mes mamans na maboko mais to moni de qu'on a biso to comprendre qu'est-ce qui s'est passé to éviter ça ka ba négligence ya mboka na biso Congo moi ça oti ko bota après avoir ko bota asali hémorragie wana et memi na liwa pe mwana atikali donc nzambe abatela kaka mwana wana bébé oyo atikala vraiment malamu pe nzambe asunga akola kaka ndenge ezalaka ça fait très mal comme on a maman kokufa boye moi de la femme to ebite nzambe na ngai c'est quoi avec na moi de la femme au basi bazo kufa moi simba makamama be ezokomela biso na bandenge nyonso donc en tout cas une minute de silence pour te rendre mémoire ya ndeko na biso to rendre hommage na ndeko na biso o tukotika biso na kombo ya Angelica. J'espère que borozwa moi bilili borozwa moi nini esika bandeko basa déjà na morgue na hôpital place akufaki parce que no ba tient na morgue ndenge bazo compatir na famille parce que ça fait très mal babi 7e kobota na ye 7e kobota na ndé sali que moi mam de konabiso akufa biso est-ce que moi si soka ke kobota il faut akufa biso to bi que moi soka ke kobota il faut asimba moi yamba lobake moi si aza vraiment ka moi c'est puis
kobota ezara toujours entre la vie et la mort. Donc nzambe kande mutu abate la rabiso. Nzambe kande mutu azobate la biso azo protéger biso parce que comme on a ndeko na biso kende kobota après avoir kobota akufi to éviter zani nyango nde mutu ezotika to éviter ezani nyango nde esali bongo. To éviter qu'est-ce qui s'est passé réellement au point de konabiso akufa atika bébé, ça fait vraiment très mal. En tout cas beau comprendre ça passe, ça facilité, ça passe qu'on recevoir tout là tout l'amour qui recevoir nouvelle aboué vraiment na tongo to compartir ensemble na j'espère que on a des métiers bozo matanga ya ndeko na biso to kozala wana to relaxa bino surtout ekoleka wana bozala kaka scotché branché na kati ya DML TV original. Lelo bandeko nanga nazanga moko na plateau kande na lobaka na yaka pona osala ba analyse mingi bina koma kolinga kosala ba analyse parce que analyse ezalo kwa ke nazo solola na bino donc tozo mekampe ko solo tozo mekampe ko partager sur ba makambo ezoleka na ba réseaux sociaux kande to lobaka sur makambo ezoleka mingi na monde parce que comme on a monde ndenge komi ko kende bo ezosala kitoko te ça fait très mal tote comme on a tozo mona ba mitaka les obima tozo mona makambo bele zo salema bat bazo bo mabato lobi j'espère que la semaine analyse mo bo mona kiango déjà papa moi na poto moko boy ayaki kishasa abomi moi si na kati aki to éviter so tozo kende wapi ce qui réellement ezanini lelo na kotike la merveille ati la biso image obo mona non afana banda koloba bo mona non image oyo ndenge bato kindoki ekomi kosala matina moi ndenge kindoki ekomi kosala matina moi bandeko liboso to bandeko mona bato ba science okise bandeko mi batama aolinga sala mabe moko boy to linga loka aobatama olinga ko bato ba batekazana bakisi aolinga bateke bato bambongo nane amela ba makila mais l'autre zomona ekomi kosala mana moi en pleine journée pendant la journée pendant que bato bazo kemisala pendant bato ba tambola bango bazo bimapona kosala ba makambu na bango bolanda après avoir kolanda nde to komekampe ko décortiquer yango parce que loko wana esalami na Côte d'Ivoire ndeka internet za église tende pe téléphone et comment na to comment ba vitesse batindeli yango réseaux sociaux batindeli bisongo ba partager yango. Eh, Nzambe, tozo kende wapi. Merveille harmonie, si tu es d'accord avec moi, tu as vu ce moi élément wana muke, bandeko ba mekampe ko comprendre, ba mekampe ko tala qu'est-ce qui se passe dans le monde. En pleine journée comme ça. Quoi? Je crois pas. À midi, chocho la maigre. Au daoule dit à clair de chibois, kabono malile. Kabono malile. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Les gens ne se cachent plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Où va le monde? Où va le monde? Donnez votre vie à Dieu. Seigneur. Seigneur. En plein midi comme ça, en pleine journée, les gens ne se cachent plus. Hein? Les gens ne se cachent plus. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Vous quittez dans vos pays et c'est pas d'où ils viennent. À midi, ils sont venus faire les sacrifices. Putain, je suis choquée. Je suis grave choquée. Seigneur Jésus. Quoi? Je suis choquée. Attends. Seigneur, c'est quoi ça là? Enfants des gens. Prenez matricule là. Enfants des gens. Quoi? Seigneur. Ils ont tué enfants des gens. Seigneur, prenez matricule là. Ils s'en vont, hein. Prenez matricule là. Prenez matricule là. Prenez. Ils sont partis. Arrêtez-les. Ils ont tué enfants des gens. Lève-toi. Seigneur. Je ne crois pas. Regardez en plein midi comme ça. En pleine journée.
Voilà, j'espère que botu kolanda vraiment na bokebi nyonso bomoni bino moko. Boyebisanga o tozomona o eza nini. C'est quoi au juste? Bandoki bataba science bobimi pana mutuka no bokiti en pleine journée na prince bobimi bosali ba incantation na bino bo invoquer suka nango avant bokende bobomi mutu. Mwana o bomoni babomi wana aza muleki nzela. Abandaki na koleka ayeko kuta na cérémonie wana ceux qui peuvent muta tambola na esprit ceux qui peuvent esprit bendaka mutu ne baloba que esprit de mort et bendaka mutu au lieu aleka na ye akomi ko baluka kaka wana akomi ko baluka kaka sika moko suka ayeko vandela bango penda liboso boye atala eloko nini réellement batu wana bazo sala ndoki pa lingaka bongo te to ebite moi mais après avoir ko sala bongo esenga kisi basala moi cérémonie sacrifice moko ou comment tomoni bino nyonso na bilili totikotana bomoni ndenge babwakeli jeune garçon na poussière ya moto tant babwakeli poussière na bango ya pembe pardon tozoyeba akufi te bandeko na moi je vous dis esami na Côte d'Ivoire bino bomoni esa kutu ya kosamba te ne tozomituna mokili oyo bato bazobanga lisusu te eza nini babiloko nto bandomona na bafilme tobanda koyoka kaka existaka ba demo bongo ba existaka basala ba cérémonie bongo banini na bango mais tozomona babimi pena bakiti na mutuka bango ya pembe balati ba bilama na balataki wana ba dessiner pyramide na kati ya pyramide wana babimi babanzi kosala ba cérémonie mo basisi pe suka nango basali sacrifice ya mutu azande kona yo te mutu yo yebi te abandene ka koleka bon sali sacrifice ya modèle wana. Merci beaucoup Ige Makwiza le mystérieux à partir à Belgique. Merci na image parce que yoni mtotindela kinga image wana. Babil Ige Makwiza le mystérieux mobala pembe lisusu ye wana na kati ya Belgique. Merci beaucoup na image otindela kinga yango seke na sala analyse oyo. Tozo kende wapi mokile komi mabe. Le monde va très mal. Mokile komi passe, mokile komi mabe bande konanga. To lukelo nyanzambe. Ngana zolo bakato lukakelo nyanzambe. Komo na babiloko abozo komi ko bangisa. E komi ko bangisa. To moni ndeko mobale akufi aleki mbeka kaka boy ne loko ya yebi mutuna makolo te. Tozo kende wapi bande konangai. Babilo mstonto loba ezaki teke poto loba kapoto zangi loko sa to temikal bosuna mno poto loba te. Ezaki tozoka pasi makasi komona babiloko ya bongo babiloko ezo se passer na ba réseaux sociaux ndoki pena le moya mpe bato bazoleka na bango na mituka bazosala bango eloko te bango basisi ba cérémonie na mama ndeko sala basali ntango bakweyisi mutu moi parce que moi sina bandeko filmer bango azoganga na image wana azoganga mais moi mutu peut empêcher bango to ebite na minsa ba komisi ba tout faible ou comment moi mutu ya ko empêcher bango basala ba rituel na bango azate mutu empêcher bango te tangu nde basu basali na suka nango basu ba koisi mwana wana nde bomoni ba kotina mituka mo ba kimi nde basu conscience bato ko sutu konze ba lalisi ba tu pongi bato ba ko sutuka bitasi kiboko babi bana ba partenaire na ngawa ba soutenir nga vraiment de partout et loko pesa bino zatezaka libanga bitasi kiboko babi bana poto toujours bolonga makasi bo gagner bango ba diaspora en tout cas félicitations parce que bo gagner bango bozo gagner bango penza bo pesa nga donc boton bozo pesa ba courage bozo encourager nga moi popisa musano ka bo ezala ka bo na zala ka bo bino pe bozala ka bongo bo changer te to banga nzambe bandeko na ngai to tambola na bokebi mokile komi mabe avant to bima na tongo photo sambelaka photo tika journée na biso na maboko ya nzambe nazobima pesa nazobima na yebi te batongo na kokuta na bango na yebi bango te. Seigneur, protège-moi, protège ma famille, protège mes enfants, protège mes parents. C'est très important la prière. La prière est très importante, la famille bande konangai. Prière est très important dans la vie à Moutou. Parce que mon kile baby, mon histoire a commis na besoin azana mbongo.
mungi comme na besoin aza a rouler mutuka bien mungi comme na poste na besoin aza donc aba mona kai apparaître ce que l'équipe ba mona ke yende mutaleki est-ce que c'est important vie après c'est bongo yo monyo bomi muto siminzelo okei est-ce que yo okufate yo za libanga mungwa point d'interrogation quand on a message ko loba na anglais ba loba question mark yo kozala libanga ya mungwa question mark. S'il vous plaît, faut beaucoup prier mokile komi na suka mokile komi mabe tala ndeko na biso moi si lobi azalaki toute la journée hein azaki na zemi na ye Angélica que ton âme repose en paix azalaki toute la journée ebika la muki na ye azaki kuna idete ayebaki te ka okufa mais pas ce robot et kokanga à partir à Boutou ba 23h à ke kobota puis place ke kobota neza place déjà abota kana kuna parce que ye baze ba kobota ndenge sto balobi ke abota ka wana aboti ba ne 6 kaka wana oyo zakilo kwa 7e mwana na aboti ka wana akufi atiki biso akufi bande konanga est-ce que kokufa oyo ezaki important muta kufa na pasa obota nga na ebiki nzamba sala ke moi sa bota et ça qui que moi ça akufa na passe bota c'était pas ça nzamba aloba bongote parce que ceux qui bongo alinga aloba la que multipliez-vous parce que mon tatina moi c'est assez multiplier mais to moni ndeko moi akeko bota akufi analyse nanga lelo ezala mulaité eza analyse moko ya pasi eza vraiment ya pasi. Ça fait très mal ba makamsusu elembisa mutu nsoto monaka nzambe na ngai nzambe pourquoi ça qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui nous arrive pourquoi ça au bâti qu'on s'est posé ba question mais réponse ezaka kande na prière to sambela to milengele to bi mokolote to bi ngonga tende ba catholique baloba to bi jourté to bi loko te biso to tambola kana mokili nzambe moko decidaka nzambe moko décider so ba vie so ba binga kae il est le temps et les circonstances ya mutu nyonso et le maître il est le maître des temps et des circonstances biso to ebi eloko te to ebi lo biso mona ka lelo lobi to mona ngote to mona ka lelo poto la muki lo to mona ni mais lobi to ebi te nini ekomela biso yango to zaka prêtre to sambelaka avant ko bimba to sambelaka to tika ba vina biso na maboko ya nzambe banzia to zotambola ona ba butu to ebi makamni ba sala te na pesa bino mo histoire mo lobi na butu nazaki na ote musala na ngai place na zala mama lewa na ngana ozonga ndaku likwa moto na ebisi muto moto ngabi papa soka triomphal parce que triomphal on ezaka vite mbala moko ba embouteillage ezala te aisinga bi mama yo ti lelo mamba ya triomphal oyeba ngote abinga na butu na le 4 triomphal te na ese pour na aisinga bi bato basala kama be batam batele makana triomphal ba mona kabiso bato moto na musika o mona ka pou batuti yo ba herbiso to bima ba 4 ans mona makambo belo chaque journée na mona bibembe et là la triomphal. Est-ce que c'est important que ba kisno o ko sa ba sacrifice pas bato misusu yo na lobi ke il faut to sambela bandeko to sambela tango ekomi mokie tango ekomi na suka tango ekomi mokie tango ekomi na suka to sambela to milengele. Vraiment bino babonné na biso nyonso tu ya DML TV original nga na linga bino na tina na linga bino parce que to sala musala vraiment elongo lo na baki na za makambo belo lo ba mena belo na lo ba ka makambo o ya conscience to zwa conscience to zwa conscience to za na ka teke parce que les gens sont ba moni net na ba mission de sala so moni bo titre mo boya mabe makaso ne e atiraka ba titre émission nyonso c'est important il faut que luka kotala koyeba eloni ba olobela kuna parce que cause un peu comme conseil bêtise c'est antina te bino bolinga ba bêtise makambo salité biso batangi lo na kombo nango de bino bo mission tala ba abonné tala ba vieux belé mais nyonso to loba ko c'est important parce que tu to ka liboso ba tefena biso to loba ke bino ba tala biso bozala ba zobate boyebi pourquoi botala abiso bozaka conscient de botala abiso ba conscient na biso pesa important nyonso biso to sala na ba vie na ndeto za bizarre important to sala onka pour na sentiment eza pour te édifier bino parce que l'homme si yokoza oyebi nga na yebite et l'homme si yokoza nga na yebi yo yebite mais nga na ko porter le un plus
parce que bino botala rabiso biso total rabino ti donc ngana ko ki ko apporter bino nini oh donc ko apporter bino un plus nyon to loba ke biso za ka be éducateur à masse toza na kate ke to loba mabe to loba bêtise non toza pe poto to édifier bino toza pe poto loba em to pe ça rappeler moi ba conseil ngana pe ça conseil na ba plan nyonso. Oh maman, oh ni na lobela, j'espère que bolanda émission bon mon na lobaka na lobela nyonso. Parce que dans un journaliste, c'est ça mon travail. Banalise des arabes très important. Banalise des arabes très important que lobela makambo zo s'est passé. En tout cas, merci beaucoup Nabino Batubolanda Rabiso na lobake bozala bazo bate. Babi touche l'homme partager des missions hein. Batozo partager des missions ça ba s'abonner. Babi mobala zanga mbanda na kati ya Paris touche l'homme a mobala pembe à kota ngungi na ndaku te bino nde makambo partager des missions. Donc ba que libanga bo partager mission. Bato na pe ba y appeler sous ba kota ka ba s'abonner ka ba tala des missions. Yango ne sala vraiment kitoko yango sala kengana vimba. Un toche kande toyo kanaki babi bari tukuli new riche l'homme à la disque mobali boaka donc merci beaucoup Nabino babi mobala mbongo la ritukuli mobala mbongo et belé makasi na kata poto donc merci Nabino batbola na rabiso là j'ai dit déjà un grand merci à mon boss babi Debrino original toujours à mon boss. Merci papa na confiance babi merveille harmonie na sima caméra base na mba ya Afrique du Sud ige makuza le mystérieux hein babi mobala pembe akota mungungi na ndakute ah babi grand garçon ah nangina bossa na Jomo Dango ki Caspey kuna mpanza Captain bambote na yango wana mutasimba Captain na maboko Domo Dango ki Caspey yonde makambu babi base momba ya Afrique 6000 masikoti maître Bobo Kenawa maître Bouker hein va mettre na ngande bango wana babi Amsa Chimbalanga papa na Ketnise Lovi Bilambambi ma copine privée Dorcas la fille noire hein babi moi sa mwindu maman na miracle Ornella Maizo, ma copine Nangai, babi un grand garçon Paulino, babi mutatika de lamba na défaut, un américain perdu en Afrique du Sud. Nabi pourquoi na benga ko bongo o ayebi lamba nemboka na yo. Voilà na linga bino makasi babi male Fideline babi mama bata Theresia, motema ya Francis moi toujours bas na mba ya Afrique du Sud mingi na kata Cape Town binonde makambu babi nisha motema ya papa na biso tubi binonde makambu e bo continuer ko s'abonner bo s'abonner bo partager des missions parce que grâce na binonde ça que biso vraiment to kende liboso musala et kende bien on nous faisant pour ça tout ça ba publicité ya biloko na ye au fond li compagnie au fond si mo eloko moko boye on a besoin to lobela yango en tout cas s'il vous plaît ba numéro na biso eza affiché wana na se bobenga biso tozana ka pona osala bino musala tokoboma na tete osola kaka parce que babi mokile sama na liloba bobanga la bino te bo approcher biso tozara na ka pona osala musala donc voilà merci na pesi merci lissus na base na association na biso momba ya Pelco ko banala yemoko président junior moyo wa botina mona suka binonde makambu donc merci beaucoup na loba toujours que soki nzambe azongite tokutana prochainement bisous bye.